Toli Napokalelo et Namkana Isaiah to Isaïe. Isaïe chapitre 46, le verset 8. Totangi na komones Masia nanasala. Amen. Bokanisa oyo pe bomimonisa bato penza. Tsayango na motema bino bato na masumu. Amen bota. Amen. Tozogeli pona bokimala. Toli Napokalelo et Namkana Isaiah to Isaïe. Isaïe chapitre 46, le verset 8. Totangi na komones Masia nanasala. Amen. Bokanisa oyo pe bomimonisa bato penza. Tia yango na motema bino bato na masumu. Amen bota. Amen. Yawasunga abatela pesa kimia na motinyoso disposé temps pour la koya kosanjola yawa. Oui, parce que je toli isa moko ya prophète oza batele saki pour la orienter Israël. Oui, ce total Bible de Genèse à Apocalypse, ils ont parlé toujours na reste à Israël. Pourquoi ça va parler na reste à Israël? Parce que Israël ya musuni babaki na kopunga, Israël ya musuni babaki na kokota na ko adorer banzambe mususu. Amen bota. Amen. Alors il y a le kobimisa Israël na kasi na bombo apesi instruction par Moïse. Alors il évoqué les barons na kasi na mboka kana baeba na kosangana na peuple wana te mais bango bazala peuple mis à part balanda ko ezali doctrine na bango te mais bango balanda ko ezali loi onga na kopesa na kasi na yo. Alors Israël kokoma na kasi na mboka kana ole balanda ko ezaki instruction na Nzambe Israël balandaki makambo ezaki na kasi na mboka kana. Alors après avoir kolanda makambo wana bakindaki badoraki ikeko wana bakindaki basalaki banzambe basanganaki na basi ya na mboka kana pe babaki na kobota ezaki bana. Alors après avoir ya commettre ezaki erreur wana Nzambe ebaki na frapper Israël. À partir de frapper Israël amemaki bango na kasi na boum. Alors la kasi na boum deuxième boum ya Israël pasaki 70 ans na kasi na mboka ya Babylone. Amen bota. Amen. Alors la kasi na mboka Babylone de Yahweh azoki ndikopesa ezali instruction et pas il y a prophète Isaïe azotali sabango na titre ya makomi shit ya Babylone. Amen bota. Amen. Bazande ezaki na kasi na ville ya Babylone de Yahweh abaki na kobuka ngo pe alongola Israël na kasi na bombona amema bango na isika oye alukaki ete bango baeba na kozala. Après avoir kolongola Israël na kasi na mboka ya Babylone Nzambe abandi kotalisa makomi to maloba epai ya prophète Isaïe alobi yebisa bango ete bayeba na koyoka nga libota na Jacob alobi ete bayeba na kosesouvenir to bayeba na koyoka maloba na ngai reste ya Israël. Pourquoi? Alobi dès le commencement nayebaki na koporte bango na kasi na maboko na nga abi bana na origine na bango nayebaki na komema bango. Alors quand na memi bango alobi na kocontinue toujours komema bango pe na kocontinue toujours kobatela bango. Amen bota. Amen. Pourquoi Yahweh aba toujours na kokisa ezaki makomi to maloba na ye oyo alakaki uta na temps ya Abraham, parce que Israël aza mwana ekoso ya Yahweh, Israël aza du peuple au Nzambe aponaki pour que amoni sa gloire na kasi na mokili de ay kotal sabango alobi bose souvenir na kasi na makambo oyo bino batu na masumu alobi bozwa ngo bogardango na kasi na mitema na bino. Amen bota. Amen. Alors lelo ngana pe to moni sami na kasi na loba toyi à travers l'homme de Dieu de ay ko saintsanga na yo aiko yebisa ngala ezali cantique nouveau aiko italisa ngala mai ezali caché na kasi na mutema na Yahweh aiko révéler à travers l'homme de Dieu. Alors quand il y a révéler na kasi ya l'homme de Dieu aiko talisa biso de na intégralité nyonso ezali penser na Nzambe. Alors quand il y a talisa biso ezosenga na kasi na biso batu oto yoki makambo o ebimi à travers l'homme de Dieu de baiko talisa na kasi na biso ete toyeba na kogarda na kasi na mitema na biso pe to se souvenir nango. Alors tant bito se souvenir nango babito zala lokola batu. Amen bota. Amen. Sur le zomi quelque part avec Pierre Paul azomeka otasa alobi nazozwa plaisir na loi Nzambe non c'est l'homme extérieur mais nazozwa plaisir c'est l'homme intérieur. Amen bota. Amen. Parce que ceux qui m'ont attalé na extérieur moi azwa plaisir na loi Nzambe ezate. Oui batu basambelaki bakendaki balandaki loi ya Nzambe selon l'homme
intérieur, mais balanda qui loi ensemble selon l'homme extérieur. Amen. Amen. Balanda qui loi ensemble selon l'homme extérieur. C'est pourquoi le roi qui n'a qu'à s'abonner ensemble et qui à l'écart n'a pensé que ça qui ensemble. Alors et c'est qui moto pour que à comprendre les pensées na ya ou casse na et c'est qui moto à l'homme que ça extérieur. Moto à côté na casse na l'homme que ça intérieur. Amen. Amen. Alors la casse na l'homme intérieur des moli mo evani casse na mtunde ya ou azana mo besoin. Alors moli mo wana de ezo senga et ses souvenirs na malako ezali ensemble et ses souvenirs na ba prodige nyonso o ya ou asali te orji ya moko na moko te naissance na yo Yahweh apporta que na casse na maboko na Yahweh a soutenir que na passe na difficulté Yahweh avec toujours na porter yo na casse na maboko na ye. Amen. Amen. Alors quand Yahweh apporte na casse na maboko na dit alobi pour que olongwa na casse na loi na été alobi se souvenir na haut du jour et nuit parce que na moto se souvenir na casse na loi ensemble de voilà toi na à comprendre un message payé à travers l'homme de Dieu. Amen. Amen. Alors si on a les messages à les paroles payées dans l'homme que vous allez extérieur, ils sont difficiles pour que mon a mes capocarté, vous allez commandement na yao, ils sont difficiles pour que mon a gardé, vous allez précepte na yao. Alors na casse na biso ba na yobanza mais tant que na casse na sika, des l'homme de Dieu a signé casse na biso tout le cadeau gardé mai oya et biso non c'est l'homme extérieur, mais tout le cadeau gardant c'est l'homme intérieur. Amen. Amen. Parce que surtout gardant c'est l'homme intérieur, des voilà pour la capacité il y a combien les manamasan joli, des pour la capacité il y a combien les manakas na lipamboli, des pour la capacité il y a pour pratiquer par précepte au nostuye à yépiso. C'est pourquoi la casse na moko babito zala batu tant que vous avez dans soum oui Israël bazaki na casse na soum Israël bazaki na casse na c'est pourquoi il y a abaki na kolongo la bango liboso na ye dit abaki na ko ressusciter tout à garda qui reste Israël. Alors reste Israël ndinga notre monde sami à travers l'Iloba. Alors quand tu es na casse mesika moko sale fort ya koluka ko se souvenir na makab olom dédié aye le biso na casse na mokili. Tous ces souvenirs dans tout le cas de pratiquer en sincérité, tout le cas de pratiquer en casse d'intégralité, le ligne à travers l'homme de Dieu. Amen. Amen. Tous ces souvenirs dans le DIP Albi. Kino na casse na konuna na yo na koba toujours na kobikisa yo kino na casse na konuna na yo na koba toujours na porter na casse na maboko quel que soit passe quel que soit difficulté zala toujours na casse n'est-ce pas se réjouir na casse na loi nzambe parce que ya mode et koba na sauver aux alliés molimo na yo. Amen. Amen. Si vous allez liloba na l'homme aux alliés extérieurs pour la difficulté aux autres misayo pour la passe aux casse na yo moi on la parole on a casse na courage nyonso ezate. Amen. Amen. Alors ce que la casse na surtout l'homme na l'homme aux alliés extérieurs mais tout le cadeau côté na casse na l'homme aux alliés intérieurs parce que Paul accompagne qui pour que azala na courage pour que azala na case ya ko pratiquer ministère au Yahweh à qui na casse na des 50 été allo na casse na l'homme aux alliés intérieurs et ben na côté na casse na l'homme aux alliés intérieur. Amen. Alors la casse n'a pas ça la fait fort na oyoza la casse mesika landa liloba non c'est l'homme extérieur mais landa liloba c'est l'homme intérieur pour que na mkola suka molimo eba na komona usali boka na nzambe. Amen. Amen. Ça la fort ya ko se souvenir na mai oui à travers l'homme de Dieu ça la fort ya ko se souvenir à travers l'ipamboli à travers type à travers offrande à travers transport à travers misala bolimo oyo singa la casse mesika ça la fort ya ko se souvenir na mo gardant na casse na pierre na yo pour que Yahweh aille na kobatela apesa kimia. Amen. Amen. Toli amana to garder tout ça misala pour que Yahweh abatela apesa kimia. Amen. 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 C'est vrai, quand la toli, à mon canal Isaïe, parce qu'un prophète n'a qu'à dans mon kili. Le lopé te comme on a toli et colimbolama à travers sa grandeur. Pourquoi toli va écouler ça? Tokanisa. Mais Yahweh a écouté Josué. A écouté ça Josué le bimoine la moto.
omoni makambo oyo abikanga yango lata yango lokola nkamba na loketo na yo esika nyonso okokende zala nango elongo libota amen. Amen. Lelo mpe sa grandeur aye na kati na mokili ntango batei mutu ntango basakoli mutu eza kopermettre mutu azwa makambo oyo ya liloba avandisa yango kati na ye ayeba ndenge kosalela yango yango mo na kati ya baserviteur e na kati ya basakoli tolobaka terme moko boye mise en pratique. Allez, amen libota. Amen. Mise en pratique elingi olakisa ete mayo yoki mayo simbi misala nango ezali wapi. Mais oui, toli balobi tokanisa e toyeba ete tozali bato na masumu mais toye komona na Christ de Nazareth ntango yayaki na kati ya mokili azalaki bon po alakisa makambo nyonso azalaki prêt po alakisa makambo nyonso mais ayaki kobaze kaka na lisumu libota amen. Amen. Abi tata manyonso ta ezali mpona kolakisa maitan eza moke alobi lokola mikolo ekoya moto akoya akomonana akolakisa likambo etelemi péché akolakisa likambo etelemi jugement akolakisa likambo etelemi compréhension mpo bato bayeba nde komettre mise en pratique justice péché jugement libota amen. Amen. Ndenge moko mpe na kati na toli ndenge bapesi ete moto ayeba ndenge kokanisa na kati na ye ndenge moko mpe David atikelaki toli epa na Salomo ndenge moko mpe David ayebisaki mpe Salomo or mwana na ngai kobosana mobeko na ngai te libota amen. Amen. abi tala malaku na ngai batela yango zo yango late yango na kimbo na yo parce que yango ekoba nde kotambusa yo seke ezolakisa lelo mpe liloba oyo sa grandeur aye na yango eza kopermettre na bato bazwa yango babatela bakanisaka butu moi basalelaka yango po ete na mokolo na suka ya kotuna biso parole oyo tosimbi na kati na mokili amen. Amen. Oh, amen bota. Amen. Pourquoi il y a que tout na parole de Sibi? Tomoni na kati na livre. Toza na livre de vie et toza na livre de souvenirs. Balobi na kati na liwa mututa makufi akei batu na kaye maya saraki na kati na mokili. Libota amen. Amen. Batu na kaye maya lobaki na kati na mokili. Ndeko kanisa. Yango moni na kati na police na suka livre balobi ete na kati ya makambo oyo moto alongola te moto abakisa te amen bota. Amen. Babiso moto alongoli babiya koretire kolongola ye na mboka mosantu soki moto abakisi babiya kobakisa mwalonge yango moni liloba oyo sa grandeur alobi moto akabola yango te partout tokozala partout tokokende ezali kaka libomba oyo yawe apesi na bosenga na ye amen. Amen. Oh, amen bota. Amen. Salaka pe fort bato na masumu koma toza bato na masumu koma tokomi bato na masumu c'est vrai bandana etene moto akweyaki bandana etene moto asumukaki ntango ya komaki nde kundolaki masumu nyonso to mabunga nyonso moto atambola na yango me na kati kaka na mokanda na Esayi na 59 alobi loboko na Yawe ezali mokuse te mpona kobikisa biso litoyi na Yawe ezali bozito te mpona koyokela biso alobi mabe na biso makaboli biso na ye libota amen. Amen. Alobi maboko na biso etondi na makila bibebu na biso elobi kuta mefu kotala na kati na mokili kuta lokuta motango ofandi na bato olobaka verite na kati na ndako olobaka verite para na bana olobaka verite bana mpe liboso ya para eske yo kolobaka mpe verite libota amen. Amen. Oh, amen libota. Amen. me loboko na Yawe eza mokuse te nini ezosala mabunga nini ezosala
mabe nini ezosala koyina nini ezosala zuwa nini ezosala motema mokuse nini ezosala kanda or na kati ya liloba balobi ete toyeba kolongola yango liboto Amen. nde bayekolakisa ete na kati na vrai jeune esengeli kolongola bato na kati na ndako na ekangeli moto akozala soki losambo eza na bilebi na bato moto akozala soki na losambo ayebi kolimbisa te moto akozala soki na losambo ayokanaka na bato te moto akozala ake na losambo aliaka na bato te nde balobi tolibere bato wana tozwa babwakami libanda tokotisa bango na kati na ndako nini na pense na biso moto wana toyokanaka te moto wana tokotana na ye moto wana afinga ngai moto wana asalelanga mabe yawa alobi ete zwa bato wana nyonso kotisa bango na kati na ndako na yo na kati na pense na yo po ete yawe azala na yo elongo amen bato na masumu etaleli elobe eyoke etamboli ezala malamu yango bakombi ete mpona mwana liloba na nzambe ata alobi te aza mwana liloba na baakte na ye nde bakoyeba aza moto ya liloba liboto amen moto mabe bayeba te na mabe na ye moto aza songisongi moto azokabula bato moto azokotisa baseparation moto azokotisa baskandale yebaka bakoyebe na mosala na ye nde maître na biso Kriste de Nazareth alobaki très bien mbuma na mbuma bakoyeba yango na misala na yango or na kati na nzete koma bakoyeba nzete na mbuma na yango tokolia nzete ya manga bayebi eza ngai tokolia manga bayebi eza gute tokolia eloko alobi afoko eza malamu yo za nzete nini yo za mbuma nini ya mabe to ya malamu amen bota Kristo atalisaki ete bakoyeba nzete na mbuma na yango bizaleli na yo oui totali nzete malamu lokola sacradaire parola ye nango eke mokili mobimba ezobikisa bato mpona litomba te mpona motuya te amen sacradaire ateki liloba te me tala bato na kati na mokili bayaki na parole babandaka malamu me suka nango bakomoteka yango balobi avant moto abika po apesa quelque chose avant moto abika fo afukama liboso ya paster avant moto abika fo asala sacrifice me ona liloba ndenge maître atalisaki kuna na bepitre balobi lilako oyo bosombi yango te moye koteka yango eza te amen bota tosala effort tokanisa parole eye mpona litomba te parole eye mpona motuya te me ye kokangola bakangami oyo bakangamaki na masumu oyo bakangamaki na mabunga moto alala malamu te moto aza na kimia te moto apema malamu te moto vina ezaka komplike soki okomi na liloba moto akotémoigne akokangolama liboso na yawe bato bayinaki ye bakosepela na ye tosala effort tocomprendre tososola tolanda liloba oyo eye kokangola biso na nzoto pela moko na molimo amen toli yango wana na pokwa lelo na mokuse to na molai amen bota mayebisi lelo ezali